biloko na nga ekomi biso comme ça. Oh ma belle, mipanzi oyo na épinard na semoule comme ozomona épinard oyo ezalaka pete soki otiango avec ba légume oyo eza légume nano ebeli te nano elembi tomonaka ba légume no ebima makasi osala oyo eza mafuta ya mbila nakoma olinga mingi épinard mafuta ya mbila esala yango vraiment kitoko moni tirke esali biso ba vertige ba commentaire moko nazwi nzambe. Bonjour ma belle, j'espère que vous allez très bien. Napinaza bien par la grâce de Dieu. Ok, nabito lamba non lelo to pe mananu. Na moniteur que ça libiso ba vertige. Ba commentaire moko na zwi nzambe. Napinza la rose ndela kokota li feli bino to kokota lo la bino bongo na la rose, hein? Anyway, ba commentaire mso même pas ya kotanga ma belle to lia. To ba otanga ba oche ba commentaire biso to zo lia. Wana to sala mipanzi na biso bande konanga parce na kokeso ko telema pendant longtemps to boyebika système kaneza. Système opération bani tout ça. Bon mesala nango balinga ngo me basala assembla ok to lia na biso ba commentaire biso to lia ka to bakisa santé pour bika ke après opération la rose akonda qui vraiment dans ko lobela ngo masolo na tibi non pause pour moni ki ozaki température zaki vraiment bino likolo mingi ba anyway on a vu vinaigre na ngata na kati déjà mipanzi na nga na vu vinaigre na nga ya pembe na bois kilo na mipanzi pour na elongolaka mo ba graisse ba ni tout ça pour na yo mai na nga ya moto na mai ya malili na mélanger pour nettoyer vraiment bien là comme vous mona. Donc comme le dit que pour la vidéo à Turquie ba rose continue notre paix maintenant pour température les cas qui est to lia nan to ba ki sa santé le quoi to kondi to lia bino bongo na la rose donc bino ne bo kota lo la ba commentaire bo ko kasi bo kota lo la na kota li felu bande ko nga botika ne juger point tika nzamba jijinga wana tazu tishu na nga ba le belle dem comme bozo mona après longola ba manyu so na mipandi bo mon mipandi na nga de bimi propre oyo wapi donc salité zate donc on zaki na bouillon nga ya poulet au déjà salela ki menda botika la ki na biki na salela ngo lisusu de la bois que le ngo bouillon à poulet et non yo zo pe bouillon nga crevette ya top pour no bakisa ka lengi na mi pandi bo bika mi pandi sala mi pandi nga mi pandi tuna madesu laisse tomber ba anyway wana chepe bouillon nga ya crevette et na koya kocha o ezali black pepper donc on na kocha pe donc non seulement be épices na mipandi na nga poto saison pour mipandi to sala ngo ya kotumba to sala mipandi na biso vraiment simple bon mon to sala pour na terre au télé mamingi avec opération o hein to sala pour ça ko lia mikolo o to zongi sa santé ba les belles dames donc non tela bino musique bon na ndena saison biloko na nga hein batala kaka on sait jamais ko lia nde makambo ba komaka na bango batika ba commentaire ba biso tozo lia. Sozone o ezali mipandi na chango wana côté awa siko nzo kata o ezali ba légumes nanga parce que mipandi nanga na osala ngo na épinard comme boyebi que so sala opération ya Turquie au côté le mapona longtemps te ma belle côté le ma oyo eza grâce ko vanda oyo eza grâce ko lala oyo nyos eza grâce même dans zo kata bloko lo mona na kata wana na yebisa bino eza grâce donc on to kati o ezali matungulu ndembi to kati o ezali aubergine to zo kata ba légumes nanga o ezaki na kolambela ngo épinard nanga zaka vraiment simple 20-25 minutes ma belle et belle zaka kitoko wapi to kata no ba légumes na biso. Ngai moko na mona
Après kokata ba légumes mabene kotia nzungu nanga na moto pona ndasko kolamba épinard nanga wana na tiki d'abord mi panzi nanga ekota o ezali assaisonnement na mina bado o ezali épinard parce que épinard eumi na te na osela oza mafuta ya mbila na komo linga mingi épinard mafuta ya mbila esala yango vraiment kitoko sono meka te no bakemeka opesa nga raison donc voilà après na kozwa ba légumes nanga nyonso o nakataki ba libelle dame na kotia yango sikoyo na mafuta nanga mbila e nakomi kokalinga yango pour ke biloko nyonso oyo ba légumes nyonso na tie wana elemba po bobi ke épinard ezala nango makasi te épinard ezalaka vraiment pete soki ba légumes ne lembi tomona ke ekobima makasi likolo épinard donc il faut elemba lokolo épinard après obakisi épinard na yo donc voilà wana nazo kalinga yango makasi ka yo telema wana parce que il faut balusa yango osala ke biloko no ezika te il faut pe kofinika yango parce que vapeur wana yango nde kosala ke ba légumes na oyo tie elemba et après na kobakisa mbuma moko ya tomate ozali tomate ya fraîche donc na kati mbuma nanga moko yo kokocha na pete soko lingi mais nga toujours kocha mbuma moko sala yango moi secret donc voilà après kocha tomate na kotika encore ba légumes nanga ekalingama na finiki yango parce que na posa ke elemba bomoni comment ba légumes nanga vraiment elembi pe ekonzi kende ezalaki liboso après na kozo épinard na somba ngo na Iceland na UK na zu épinard nanga eza ya congélateur na tia yango mbala moko comme ozomona épinard ezalaka pete soko otia yango avec ba légumes oza légumes non ebeli te na lembi tomona ke ba légumes ne makasi esala kitoko te donc voilà pour kotia épinard wana comme bomoni na quoi ce ko mélanger biloko nanga très bien ekalingama echichotane ebelana esala kikamaderi so pe kotika ba commentaire etika ba commentaire lol donc voilà wana nazo kalinga siko épinard na nga ko finiki épinard te comme boyibi parce que épinard na linga te ke ezala ngai ezalanga couleur mususu na ngetika la ka vert après na ko zo bouillon na nga ya vegetable na linga bouillon o mingi parce que yango ndina nga ko sala ngo mingi na épinard na ko zo ngo na tie parce que épinard na tia na nga bloc ebele te comme nous bozo mona bloc ebele on a tia ça ba légumes on a zo kalingela épinard mais na tia te ke bloc ebele ka bouillon na nga na tia ka wana mabel et c'est tout mais épinard ozaka vraiment kitoko donc voilà après quelques minutes na ko zo mai na nga ya moto na ko tia siko pona ko tokisa biloko nanga parce que tosa l'épinard au kalinga te tosa l'épinard à soupe po to koliango na mipanzi donc na ngite keza ya ko kalinga na sali yango ya soupe ko bomoni wana toujours pété ba légumes na msinso auto check na kati ebeli donc lembi vomi komi pa presque ndenge moko na épinard na biso donc on attend na bakisi mai après na kotika siko épinard nanga po na 15-20 minutes et toka donc épinard azala ne loko o ali ane courante OK azala loko o que so na posa olamba to ko kotele ma mikola na tesala no épinard pour y azakana vraiment simple c'est ça que olinya ke épinard donc voilà après on a quelques minutes tiki épinard nanga etoki et nesu côté l'épinard nanga bomoni comme épinard nanga vraiment ebeli ba légumes nanga ndenge elembi nyoso na kati ya nzungu et épinard na mi toujours vert donc sauce vraiment ya kolia na semu la pembe nde yango yo donc épinard nanga wana ebeli comme bomoni donc na silisi épinard nanga pour na posa côté ma kutu makasi to ko l'épinard ona kwanga na semu na loso na makemba l'épinard oyo après on a toujours siko na oza mipanzi comme to check mipanzi ça fait presque 30 minutes 40 minutes comme ça que to check yango na ba épices et siko to esko ko tiango na four nanga ko tiango na four na passer na nettoyer nzo sali nanga ya four comme bomoni et na ko déposer siko mipanzi nanga na avant kina déposer mipanzi na ko tia mafuta nanga comme bomoni na ko boire nango spray nanga ya mafuta après na ko déposer siko o ezali mipanzi pour kina ko tiango na four Moko na yebi makambo Yesu salelanga nazozela te yawe bato bayebisanga moko na yebi makambo Yesu salelanga moko na mona makambo Yesu salelanga moko na yebi Ok ma belle, après quelques temps comme ça, on peut dire que 20 à 30 minutes, mais pandi nanga bomoni ki kalinga maki, so pe tumbami, et tumbami comme bomoni, et linga ki koute zika, pour linga ki teke kauka, mais bobi kaso de jeu tche bloko na fou, pour na hôtel ma encore, ma colonne comme un kilo, eh, si tu as opération, ma belle, toko solo là, toko tcha ma pilipili na mungwa.
Ba ene ba le bel dab do na côté ma mpenzi na ke zika mais ezikite mais elingaki mais ezikite ma belle parce que nga mon abi système non sala ngo mais nga ke sala vraiment moi mon ke chichonné eza moi ko zika couleur mbona te mais anyway c'est pas grave to kobongisa ngo OK donc na kati matungulu na nga ya rouge na kati matungulu na nga ya pembe et na bokeli yango citron de nazo panza ngo na lingi ke epanza na citron ezwa partout comme bomoni wana donc on na panzi yango après na kena ngo sko na réchaud poto que osala ozali sauce na biso ya mipanzi parce que mipanzi wana to liongo ka bongo tinde bimina four te photo créer lango sauce après na tie mafuta et na jusqu'oyo matungulu na ngai comme bomoni na iko tiango na mafuta et to kotika matungulu na biso et se kalinga matubokeli yango mbuma pilipili donc to ko tiango o ezali mix pepper ya jaune comme bomoni wana et to ko mélanger biloko na biso ma belle pour que biloko na biso to tie na tie mix pepper ya jaune pe na tie o ezali ya vert donc après na ko mélanger biloko na nga très bien pour que elemba parce que o ezali sauce na biso to o to kolela nango mipanzi recette moko vraiment facile aux na tamo ko difficulté aux na moyen ko tambola za moyen ko telema pona longtemps ezate recette oyo ekosunga yo vraiment bana balie pe oza bien wana to ko boire que nango bouillon parce que ki me soto che ba légumes to chango bouillon te ezala ya kolala il faut to la musango to chango bouillon comme bomoni wana pona ko chango pe aïe nanga ya kokauka ndi bozomona donc après wana na ko encore ko mixer na tie pe encore feuille nanga kombo moni wana et to ko mixer pour tout ça pour ça que légumes na biso to sala ezala plat donc ezala na goût faut na goût attention muteli litungulu ayoki goût na litungulu donc voilà après wana na ko mixer encore ngi ke biloko nanga elemba ezala makasi te fo elemba après quelques temps na moni ke biloko nanga elembi kombo moni na ko so siko ozami panzi nanga to kalinga ki pourquoi on va kokalinga mipanzi nanga oto tumbi na four kuna sala kengo na four na ko déposer en skoyo na kikalungu na ngai na kikalungu wana faut kitsa moto faut moto na ma belle ezala vraiment na se ata moto ata na 2 ou bien na 2 et demi parce que na minute oyo bloko nyoso za ya kobela monzoka na posa ke guno matungulu wana na biloko o tie na kati ya matungulu na yo ekota na kati ya mipanzi na yo donc moto za penza ya se poso kalinga ngoto mosa kaka ke biloko na yo et se mélanger et comme 1 plus 1 à libala égale à 1 quand OK comme au monde des moto nanga za qui vraiment na se et biloko nanga et comme biso comme ça oh ma belle mi pandi oh na épinard na semo laisse tomber na lia qui vraiment bien na bosse na qui na opération na nzoto na bosse na qui faut pas que na lia ebele zote libumu nanga ko zonga maintenant ko sabino te ba les belles dames na misa qui vraiment foufou et au kati foufou bo fini na maboko chubi na misa qui non foufou zaka foufou ba ko sauter foufou ko le no bloko nyoso le loso mais foufou zaka foufou donc voilà on a na lesko foufou na nga liboso après opération ma belle zaki vraiment nas légumes et musuni wana comme on mi pandi c'était vraiment nas merci beaucoup nande bozaki na vidéo na biso ni bandeli jusqu'à la fin j'espère que vidéo oh et c'est Pelisibino zala abonner na la rocho aimer vidéo partager vidéo et que ça la nga bien makasomi ki recette ba ki c'est implicite et foufou zo pesa nga poso lire eh oh foufou nino comment c'est dans la machine bisous I love you oh peace